Mbote bana maman, j'espère boza bien. Na ba mabota na bino partout ici que ko ma bino. Vraiment ça dépend ya temps au bokolanda biso. Biso pe toza bien ngolo nzambe. Affaire ya ndeko na biso Pamela bandeko na ngai Pamela. Ndeko na biso ya mwasi congolaise o asili kotika biso disparition na ye en tout cas bandeko na ngai esali pasi makasi. Tozana mutu oya yambai a idai même pour na ba dimanche ako expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé et loko nini salaki pour que ndeko na biso akoma ndenge akomi wana bandeko na ngai ndenge likambo eko koma lelo azala ya kokufa bamona ye esika bamoni ye wana vraiment bandeko des fois ba parents bateyaka bana tala esika nini ozotia mutu mais biso moko des fois pe tolingaka te tolingaka conséquence et corriger biso mieke conseil bandeko basi ebele balingi kobala ba étranger balingi kobala bato baza bato na bango te bato baza ya mboka na bango te et parmi bandeko wana en tout cas na yebi te toloba sur 100% totie kaka mosusu 40% oyo baozala ba victime oyo baozala ba victime oyo baokutana na ba problème mingi baokutana na ba problème mosusu bamosusu baokoma baesclave bamosusu bazoboma bango bamususu bazosala bango bamabe ya basorti nyonso e bamususu kutu oyo toyebi oyo tokoyoka ezoya na media mais eza na même na mosusu oyo tozoyeba te basali ndeko wana nini ndeko alimwaka abwe famille ndeko na bango evoyaja akenda soki mboka nini yango wana abala étranger ndeko na bango wana ayokanaka su te bakawani eza ebele na communauté na biso congolaise ezala ya mibali ezala ya basi po nakutana même na ndeko moko ya mobali famille moko ya famille ya ndeko moko ya mobali babenganga babi mama la grande ndeko na biso banda voyage akende États-Unis tosolola ne kala ti lelo toyokaka ye te toyebi position na ye te ndenge ezalaka bando otiaka bafoto ne na ba face na ba TikTok na ba Facebook bafoto elekaka su te et abala mwasi moko ya mundele soki kaka tobengi mwasi wana ya mundele totuni ndeko na biso directement ndeko akataka ndeko wana ya mundele akataka pelle en tout cas esali pasi famille wana ti lelo baleka na bango pe na makambo bango te soki na media soki ndenge ni baboya na bango mais sauf que ndeko na bango ti lelo atikala komonana te bandeko na ngai vraiment makambo ekosalama mingi et na ndeko na biso Pamela il paraît atiki azalaki na zemi et puis atiki mwana moko oyo baboti na Camerounais wana et puis botala na Cameroun nango bandeko na nga totala ketika esika ya kotia lokolo vraiment sans plus tarder sans toloba mingi tolanda ndeko na biso ya mobali oyo ayebi ndi Pamela bien oyo azalaki na ye oyo aidaki même na ba démarche pour que azwa mikanda na ye oyo azwa kuna na kati ya mboka ya si je me trompe pas Belgique vraiment tolanda nanu bongo tokozonga juste après les arbres parce que nous on a ba live belé bato bazo s'embrier trop si Pamela Pamela tangoye na Belgique va boire kaya ke pananga ya fande ke pananga la ke pananga jour moko to travailler ngunda aki abwaki batine na Charles Leroy azingunda ne azimkana ne ya ba demander d'asile nde kote bakutana na Cameroun oyo na ba centre na bango wana babandi kobima na ye kobima Pamela aboti mwana moko na ye et mobali a déclaré mwana quand alors que mobali entre temps azaki na mwasi na bango Camerounais Pamela yebaki nete d'accord donc comme ça que babandi ko vivre tout ça moi ma tante zalaki Pamela moko aboyaki ye mbalanga aya pemenya mwana ti après bayokani Olympie bayokani azongani nako bazongani lisusu c'est comme ça que Pamela est tombée enceinte deuxième fois c'est nous azanango totango azizemi ayebisi Pamela o longola zemi Pamela boyi alebino nga na mukristo na kolongola zemi te comme c'est coach na botaka nde mwana na botaka na liboso ya wana aboyi babandi ba discussion
a élaboré plan na ye o asali oyo azongeli Pamela non tozonga na la raison batela zemi mais to que na présenter yo pa baboti na Cameroun Pamela comme ayoki bon comme andimisemi assez que c'est bon a que présenter pas na bango bayokani Pamela il faut que ne ça na Cameroun 4 jours c'est comme ça le monsieur a voyagé avant Pamela et le monsieur il a acheté un billet aller simple na Pamela. C'est juste que manque de prudence na moi na éviter mon robot Pamela Sala qui a vérifié le ticket parce que son ticket faut son ticket aller retour et le ticket aller simple ça coûte cher par rapport à il y a billet aller retour. C'est comme ça Pamela va que le 31 a commis na Cameroun le premier étant commis le premier téléphone à Pamela sur le canal sous na kolimoko camarade ne aya apesa qui est. Il faut que nous tickets là. C'est le monsieur qui est parti déposer le colis à la famille, il y a camarade. Famille wana ba bengi camarade ah mais massa na yako tikela biso colis de tomoni mwana mbali moko boya ko tikela biso colis. Il parle peut-être c'est son mari. Les deux na butu il y a le deux de ba bois qui corps oyo zo bima na Cameroun na nzoto calciné tout ça ba bois qui on a poubelle. Na minito démarche toujours ça là. Tout ce contact ambassade à Cameroun et si ba na première morgue ba tine ba on a deuxième morgue pour ba kunana nous autres on a parce que ne connaît mo dans la France azo senga visa le pas que le Cameroun il faut pas identifier corona ba kunda yango en fait c'est un peu ça c'est juste il faut faire beaucoup de bruit ici il s'agit que nous ça là ba shooting dans Charleroi ko ça là mais le monsieur il n'est pas malade parce que ne connaît biso o ya za na Charles Librement, bakutana ki nae ba sololi, ayoki version nae, c'est comme ça benga la police a porté plainte, la police ça y est, et puis en connivence avec la police, c'est pourquoi à ce gars batang a comment on est trotté dans la live, parce que la police va travailler nae et la police va dans la macam, police belge a comment la liboma na sikazali. Police a ramouté sans flagrance, c'est-à-dire que le monsieur a préparé un coup, c'est une enquête impossible, comme une totale émission impossible. Il savait ce qu'il faisait, papa. Voilà. C'est un peu compliqué, même. Une fois qu'ils ont fourni à la police, malembe, jusqu'à ce que, si la police n'a minute, azoluka, garçon batikela ki mwana, les garçons comme Aza sans papier, il est porté aussi disparu dans minute. Mais la police a chargé azoluka ye, ndekonaye wa mobile atikela ki, atikela na mwana naye. C'est comme ça de ces années. Mais moi, j'espère que vous expliquez la police Makamdo lobby, papa, parce que Makamdo. Tout les a expliqué pour pas te bénir la police. C'est grave. À gauche, à droite. Mais la police belge, son problème que. Il y a toujours une banque. Surtout enquête, il y a en Afrique. C'est un peu compliqué. C'est vrai, la police nous a dit qu'il a déjà alerté tous les services. Il y a ma frontière. Ce qui est maintenant Mukandawana, Bakanga, et puis Nagata Kota la Tama Kendaki. Est-ce que Mutumso Zongina Mukandawana a fait le Yosana? Bah, les tailles Moussoumana Loba, parce que n'habitude dans le secret dans la police. Et puis les messieurs, comme Tantine Nabiswana a benga police c'est quoi azuni numéro tanti na pesa on a ba Camerounais musu ba bandi ko benga ko harceler ko finga ye alors tu vois c'est comme ça qu'il a dit bastant comme on aime trotter et son numéro pas pesa susciter parce que la police a zané chazo compte azo en fait ko surveiller peut pas se ko ça les peut ma ben amni cho Joana ko délégué peut pas tout mususu ba enlever c'est une fille aussi qui azo vivre yemo ko tu vois. Tout ça, ça. Côté de l'autre, il y a une partie, papa naza ala tikala okunda mwana na Cameroun na ebelo eboma mwana ngate na bima na zonga na kute bema mwana nga tilo na eba te na kima ya kokima don na kenda banzela mayo na kana ki makolote bazala kamite bazala gentil ya munoko bazaka gentil pina baseka bien baseka bo seka na boza bien mais mitema bana jalousie moko je n'ai jamais compris soko moni Camerounais pembeni na yo
c'est kaza na intérêt ezala ya mwasi ezala ya mobali c'est kaza na loro moko bopesaka ye ou oza na intérêt mo azozwa sima na yo nitsa bazalaka te ata obeteli so pene ya vino za ya esengo ye soki ndako nganga ya kokota po asimbi so touche nga na simba ba touche na Cameroun o na ndimaka te na kunda mwana na nga tilo esala nga passe na zana promo bota mwasi mwana nga mwasi wana moko oyeba simbisa nga touche mo na tikala munoko polele oyebi na ndimaka eloko te tilo mama ozano na problème obota mwasi ta koyana ye mama amen donc maman ozano na raison yango na otoloba en fait bazala gentil bazala ba gentil eso moni bango ça va ma sœur na vandi 9 ans na bango mais na motema o ozo découvrir moko na cc bazaka batute baza bateka ne ozoloba nga na osala na bango awa pe bitumbeza makasi en fait bango ba capable ba kena mboka na bango ba super kiss ba yeba chelio comme ça linga fixa muninga te mais na monoko bazaka gentil baza bon même na musala baza bon na bango kolia mais na motema na bango basepela na muntu te entre bango mono balinga na te c'est difficile bango bazasola kisi muninga nzela na mosala musuna lila kisi nzela moko tuno la kisi nzela pona nini donc mais baza ba camarade donc balinga na te si son frère baza pe batu malam penza te na ndenga solo bon même jotali na ba live bazo sala pour la plupart c'est donc en fait bango nyo surtout ba lo bara pour na nini ba silika ku ba oyo ba otemela makambo pour na nini nyo zote kande ko na nyo Cameroun ba teki na sens ni asali mabe baza batute na vaina ba on zote kande ko na nyo pendant ba wela ko lobela kama Francis kuna na ko media et pourtant na bango ba maman réussir yebi bango te o comprendre bango te o ndo mona bango ka gentil makasi mais je sais le kuta ya mbebo tango okota penza na cc bango penza okoti bango ndima ke bato bakoli muisanga batute na ndenga solo ozala raison eza ndenge na bango c'est juste quand on est dans le but moto azolingana na bango il faut toujours faire attention ayeba azolingana na nani tozala collègue na biso moko ya mobali mpe balinga basala je wana en fait na basi na mibali papa efkaka na kata ote mais monsieur aza na mwasi na ya mboka na bango yekolo na bango aza oui c'est comme ça qu'il papier familial c'est comme ça ya ki azuli papier na ye mais entre temps azala mwasi ya mboka na bango azala mwana 6 mois tango bakenda bakute na mwasi na mwana kuna donc ala mwasi na ndako na bobo bolo ba buto buto sala bien te donc na mwasi na mboka na bango muto ezosala bien ezosala muto ezosala te avajaki ndenge ni azongi ndenge nini awa soki oza mutu osalaka te peut-être bato bareconnaître que oza vraiment il faut ozala na centre ya érédication bakotika ote ovoyager ah oui surtout ndenge wadokende baplace na mawa bamukunya wana bakotika ote ovoyager parce que okosala babe na avion tout ça en fait oza danger public babenga bango danger public Pamela pe lisusu asi azwaki vocation na ye abebisi abebisaki vocation ne mpo nani ye mutu aponaki na ye asalela nzambe molimo ne ya liboso si alangwaki yango wana c'est juste des choses qui arrivent na minute oyo soki mpenza ke abomi ye mpenza ke babomi ye mpenza ake vraiment na ndenge moko ya mabe makasi bandako moko ye kuta asala mambo nyonso ya kodeklare mwana apesa bambongo etu ngani naloba boye bacamerounais ya mabe mpe baza mpo mobali nanga alingaka kutu te kovandaka na bacamerounais bakamarade ne moko mpo abangaka omoni abanga po ayebi ke communauté na bango eza mabe mais la plupart ya moko pe ya bien baza. Pour moi, j'ai traîné. Mais maman Baloba, là où il y a les mauvais, il y a aussi des bons. Balobi, c'est que bon, en général, baza mabe, non, mais majorité. Il y a bien peu bazar au moni. Tant que le babango nyonso on a hébaté na vendre ça n'a pas pour la moi son a pour la mitié non la place naï. Pour nga za kana moi ko za 4 ans. Ezaka ke bozwa maele bino batu bolingi batu abikolo wana lobia koloba no toke tala ba famille boya. C'est ça aussi. Ezo ça tellement passe na ko bang ngande pour nga pende na bangi. Moi, si tu peux faire exemple, moi, ça va bomber en 2017. Cynthia Vechel. On va bomber na Inde. Puis on va vendre na Congo bien. Ça qui kanini. Toketa la ba famille na Inde. Baké ko bomber kuna pas mobile. Donc c'est-à-dire que bon c'est méfier bino batu boza batu bikolo toketa la ba famille boboyaka. To vanda kaka to sola na ba famille na téléphone, c'est tout. Ouais.
Ah, et ça vraiment parce que l'on a le bac à Wana. D'accord, maman. Maman, 10 ans déjà, c'est beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez bien bon message, mais c'est méfier quand on a la famille. Maman, pendant qu'on emballe, on se bien. Mais quand on est le but, Camerounais ne se tenait pas bongo. C'est juste. Batumususu, Bazoya, Bayaka la mission. Tant que tu as la photo, mon âme, c'est un objectif. Mais oui, surtout si on a un petit peu, Azad, un mukanda, ne peut voilà, c'est comme ça. Non, 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 ça n'a musala, balinga basa le péché wana. Azu fi moko boy ba fanda kana ba botine mwana moko. Ale fi wana banima comme masa na somanda ko, on va aller voir la famille au Cameroun. Ya wana ba che pression ti par hasard ya ko mettre biso ya wana musala. Biso to biso te. OK na Cameroun ndengeni. Nzokande asa moi ça préparer déjà kunae. Mais nous avons appelé à la gâte. Garçon a le bureau qui avant que je parte au Cameroun, n'a no Turquie. Après Turquie sont na zongi nettoyer au Cameroun. Ya ke na Turquie bonzo kande moi swana abimagana ndegone Cameroun na mobile nanda kunayi. Tango zongi Turquie boya kangi bango nanda kunayi na ndegone ya Camerounais. C'est-à-dire ndegone ya Cameroun na ndé baza ko collaborer ne da plan so kaka komi kuna babomi batika nanda ku na biloko nyonso. Comment on va au Canada? Comment veux-tu aller au Canada quand Mikolo a Camerounais spécial na Congolais? Camerounais on a quoi? Abi maintenant Congolais moi et ça dit que Azur Mukanda pour aller cause Mukanda Azur Mukanda aussi on va laisser maintenant abalu quel mobali. Ati Congolais on a na merde tout ça pour que abi maintenant mobali ya Camerounais mutambo kanaï. Ces gens-là ils sont mauvais. Balingi na bango bisoté en fait. Déjà que biso ba Congolais à Kinshasa personne nous aime. Et ça me fait de la peine, il y a au moins qui n'est pas là, bah, t'es pas Camerounais, bah, la sociale, bah, le quoi, bah, Nigérien, bah, social. C'est ça, bah, social, bah, Camerounais. Oui, entre bango, oui, tu vois, entre bango, oui, mais n'a bisoté. Oui, pour moi, la micro, maman. Voilà la famille bouti ko yoka bandeko ndenge ba lobby ndenge ba tunamtaye a lobby papa na biso apesi biso vraie vection ya makambo ndenge ezali parce que biso tozo tatone to koyeba makambo ngo bien te to uti ko yoka yango e bandeko msu pe apesi ba idée na bango bandeko msu pe apesi ba exemple o baza nango o bazo vivre na banda ko baza po ndenge pe to koloba boza na bandeko msu pe bazo souffrir na kati ya mabala ba mibali msusu bazokinda okota na ba formation na bango ezo pousser bango kaka basala basi na bango ya ndako mabe mibali msusu bazoki koluka ba vie soki ya ndenge nini ezo pousser bango kaka basi msusu bakoma na baposa même avuvanda mobala kabelaki nyonso meye moko azo se sentir ka ne diposa mi boma posa mi sala mabe posa kaka atika na ye mokili kada le pamba boy to kobenga ngo nini vraiment bandeko ko sala pasi de qu'on a vu sur Pamela talaka na mwana na libumwa ke karaboy mwana na to ebite lobi ngaza la biso nani na communauté oyo angaza la biso nani na ba na nini oyo na bamboka oyo emsusu bazali wana bazalaki parce que déjà bakufi na mama na ye donc esali passe et bandeko mwasi tala mobali nini ozozwa linga vraiment oyeba apparemment mobali wana nzoka nda azalaki na mwasi na ye mosusu na bana na ye kuna na Cameroun azalaki dia na mwasi na bana ni na Cameroun ayeki kaka kolinga ndeko na biso ya mwasi apparemment pona intérêt moko boye pona mosusu asali makambo asali ye botala lelo ekotala pe elonga mobali yango en tout cas nayebi te Pamela pe so alukaki nini epai ya mobali yango Bible lobi to juger te nzambe mutakela bato mais to lobi kaka to yebite vraiment ça fait mal vraiment bandiko nanga courage na ba congolais nyonso communauté congolaise nyonso courage na famille biologique ya Pamela et na mwana oya tiki vraiment ça fait mal bo s'abonner bo liker bo partager bisous bandiko nanga merci